Génération ya sika esi eboya umba elingi kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton. Bote bandeko balandi ya emission na biso munuka mubange lumbaka solo kasi bimisaka makambo ya malamu na tombeli bino mukolo molamu ba olanda na pokwa elamu bandeko na Yesu kosala emission oyo ndenge to meseni kaka ba oyo nyonso ba meseni kolanda masolo oyo ba meseni kolanda emission oyo pe mateya merci na ba oyo bazo yoka pe baza kubenga merci pe na ba oyo bazoya pe na masolo pona kubakisa po ba conseil na biso ezala vraiment malamu merci mingi vraiment parce que ba conseil zo pe sama awe zo utaka na ngai moko te na solo kana ba mikolo lokola ba papa botembe lokola ba mama museka na solo kata musu pe na ba mama o mususu pe o ba mlinga te komo na bango bima ba yoka kasoye na ba papa mususu donc totiki kaka moment o na maboko ya Nzambe ndenge tomesana kotika soki yete nani lisusu bandeko pona lelo émission na biso ezali vraiment kolobela kaka makambo oyo ya ba mapango oyo ekomi nde likambo bato bazobenga nga babima mondo baki ya solo eza esprit oui eza esprit mais eza esprit selon nga parce que mutu nyonso alingi kaka teka mutu nyonso alingi kaka teka mutu azoyi basusu valeur ya mabele te ndenge biso ba famille tozoyi ba valeur ya lopango te ndenge wana pe mokili ezoyi basusu valeur ya mabele te alors que mabele za na tino okoki kozanga eloko ya kolia okoki kozanga mutuka ya kotambola nango mais soki oza na esika kolala oza malamu mutu te akoki kotia ndako na ye na kati ya mutuka nga ndenge nalobaka na ndenge na nga mpona mutuka ezalaka ta mosusu talo moke koleka lopango mais soki eza mbongo bapesi nga na lopango na ndako napona eloko antuka na kopona ndako ke lopango yango bandeko bazobenga ngai mpona série ya makambo tobandaki wana babengaki nga lisusu awa na ba famille moko ezalaka na bandal famille wana ezalaka na bandal boyebi kaka balenga kopesa kombo te c'est normal alors bango babengaki nga babina nga mama tozolanda ba émission ozosala mpona makambo etali mapango biso toza vraiment na problème na quartier na biso problème toza nango eza boye ba voisin na biso tokoli na bango bandabo mwana bango baza na baboti na bango biso pe toza na baboti na biso tokoma vraiment famille eye kosala ke biso baboti na biso bango mibale bakende po toza ba mikolo toza bana mikete bango bakende na bango biso siko totikala kokende donc ya okufa biso bana totikala en tout cas lopango na biso ezali wana parti moko totia ba locataire tokabula mbongo parti mususu bawo babala bakende donc ba oyo pe bazwa bazwa vi na bango pe bakende na bango donc lopango na biso mutu azala kuneza kaka leki na biso moko atikala wana ya mwasi yazali wana te kaka na ye afanda na ba locataire wana malamu mais problème ezali wana ba voisin na biso tokangami na bango mama wana na papa wana to meseneki na bango lokola ba parents na biso tokoma penza famille mama kende siko ye kokoma ke nani papa aye kokufa tangu papa akufi en tout cas biso nyonso tozalaki wana et comment vraiment famille mama tala kaka baboti na biso soki bazobeta masolo ya ndenge bazwaka mapango wana ya bandal bamunyokwamaka mpona kozwa mapango wana bamusufu na mwana na mokongo bapeso lupango ya balabala ezalaki makambo ebele mais lelo oyo mama oyo ya voisin donc ba voisin na biso tangu tata na bango akufi bango batikali kaka na mama bon baza pe na ba bisika ba uti kosala na kati ya lupango wana ba uti kosala te loko moko boye pona mama tout ça mais mama bayoka na bango nyonso bango vraiment ezalaki te ke moko andimi te bango nyonso bandima mama koteka lupango oyo mama fandaki donc ba voisin na biso babimisa mama na lupangu bamema mama koma na Kimbanseki mama toboyi te mapango ezali nango na bakimbanseki eza pe kaka mboka na biso Congo Kinshasa eza malamu mais problème na biso toza nango tokende kotala mama wana epai bamema ye tokomi kuna mama
ndenge kaka esika yango ezaleli mpe na lolenge oyo mama oyo amesanaki na bandale mama eza lokola babomi mama na mawa bakamati mwana musala bazweli mama afandaka na mwana musala moko ya mwasi mais mama esengeli te ke batia ye na mwana musala esengeli pe te ke babimisa ye na lupangu na ye epai mobali atika ye banda bomwana babalana aboteli bana ne nyonso na lupangu wana mama eza mawa tro makambo zoloba donc eza vraiment esprit to ndimaki te ke bandeko na biso baninga na biso wana bakoki kosala likambo ndenge wana mama soko tali esika bake kotia mama na bango po bango bateki na bango lupangu bakabula na bango mbongo moto na moto asala likambo na ye mama epesi pasi mingi toza ba voisin menga nazwaki numero na yo epai ya moto moko ye pasalaki na lisolo alobaki yango nalobaki ngabi te nga mpe napesa lisolo oyo po ntango so oti koteya mpe bato mama ezali pasi mama wana na bandale bamodifia ndako na bango na mobali na ye ndako eza lisusu na ndenge ya office te bamodifia ndako kitoko biso mpe tomodifia oyo ya biso me lelo ndenge tozoloba boye soki otali esika mama ake kofanda mama eza mawa mama eza mawa otali mama nga liboso toki kotala mama azalaki kosolola ndenge azolobela biso ozomonaki mama azalaki na esengo te mama azoloba na biso abi kobota nde yango oyo papa na bino atiki nga natikala na pasi ya boye tozalaki na ye lelo oyo komi ke ngai na ya kovanda na Kimbanseke bato baza na Kimbanseke nayebi bango te il faut na bandela ki voisin il faut na bandela bondeko na bino to meseneki kuna na kuko zange loko na kosenga bokosalela ngape bozomona na misu makambo oyo bokoki kosalela ngai na ba voisin mosusu toza na bango na quartier to mesana lokola famille me botala esika bayi kobwaka ngai banda kuna na bandali tina za na Kimbanseke nayebi na ndenge na kubandela te kaka mwana musala bapesanga yende mutu azalaka soki eloko ya mama nake koluka mama nake kosomba bongo vraiment mama na biso monoko mubange lumbaka solo mama bizaleli nini oyo mama oyo aboti bino mama oyo tangu bazosomba lupangu na mobali ne bino bobotamaka nanu kutu te soki mpe bobotamaka bozalaka babebe makambo oyo penza ezowuta wapi namoni bakongole tokoma kosala bapriere na bagene mpona esprit oyo eza malamu te veut dire mutu azovivre bazozela ye akokende mokolo nini tokende kotika ye mbangu tokunda ye po biso toza na kope na biso ya lupango mwana na ngai ndenge obengi ngai yo explique nga makambo oyo esali pasi po biso pe toza ba mama toza ba mikolo tozo comprendre lisusu te makanisi ya bana tozo comprendre lisusu te makanisi ya bana nini boye ba parents basali bino nini nazolobela nanu kaka ndenge ya oyo esili koleka nanu ya liboso deuxième partie ezali tokozolobela ngo kaka sikoyo mais regret nde mutu esali ke nakata nanu ngai moko na banda kolobela bino pe pasi ezala ngai na motema nini ezosala biso nini bana si bozolokota ba malédiction te bozolokota ba malédiction yango na insistaka toujours na basali ya Nzambe priez sans cesse ezali mais repentez-vous nanu mutu azoya kaka na makambo me botuna ye eloko songolo pakala ezalaka liye na likambo lisumu songolo pakala ezalaka liye na eloko boye nyonso wana lisumu na lisumu eza na conséquence nango eske bolobelaka ngo basali ya Nzambe to bino bopupolaka na bino kaka bademo yango bademo yango mpe bakimaka na bango te po basala bango mpe ba esprit bakutani mpe na esprit ya koteka bongo basala nini bandeko deuxième partie ezali ke ndenge tozoloba boye ndenge mwana mwasi abwengi ngai alobeli ngai
Mama oyo wana asala paralysie sikoyo. Mama koma paralysie. Asala AVC ya souci. Asala AVC ya souci. Sikopo bana balongwaka na ba commune bango bafandi. Bafandi na bakitambo. Bafandi na bambinza ozone. Bafandi na badelveur. Sikopo bamonaka mama na bango. Faut pas qu'il ait c'est qui va que nous mona maman là-bas. Donc maman, je suis allé sur visite à Banate à Malonga. Maman ça la kasunte que bana parce que côté la yemi colonios, on a bangote pour musika eleki. Ce que ça la qui que bazala ki atana njili, bateki lupa njili bakeki mbanseki. Eza ndenge mususu. Mais botal la bandal tiki mbanseki. Maman oyo voisin te. Maman nous quoi mubange. Maman munokwa mubange ba voisin na yeba yebi ete biso ndesi ko mutokoma kokende kotala mama wana mingi koleka na banu ya buti to yebisa ba voisin ndenge mama oyo azalaka na ndenge pasi komeli mama oyo to yebisi ba voisin na yekuna kimbanseke bakomi ko ya mwa kosunga muke mama komini kwa kozela kende na ete mama pa komi kozela kende na ete souci latier, souci belicier, ba AVC, tension, AVC, paralysie mbalamoko. Mama, tokosala nini? Nayoki, deuxième partie nayoki. Kaka ndenge na repetaka. Sikoyo penza bana oyo, bino bano bozolanda ngai. Bolingaki mama oyo to bolingaki ete. Bolingaki mama te. Bolingaki mama te. Vedi bosaki la kaka papa kufa. Papa kufa bongo soki papa zalaki tansu papa lingaka loba ekosala mabongo te. Mais le de sa maman pète faible boteki elopango. Eza lopango na ye. Mokili eza na balwa nango mais Bible eza pe na lwa nango Bible lobi na biso mobali akolongwe pai na bango kino kuzwa mwasi na ye. Bango mibale ba ko vivre sika moko ba komi mutu moko. Tangu papa zo somba, mama za na kati ya papa. Tangu bazo tonga bango mibale baza mutu moko. Papa oyo bino bozali ko banga ke soki papa zala ko linga te toteka soki papa kufi. Bible zolo bana biso mwana soko za ko longola lokumu ya baboti na yo. Kufa na yo eza pene. Naibite. Batu musu bakansaka kufa wana ezali nde okufa kakoke na cercueil. Te kufa ya bomoi na yo. Bomoi na yo atozo vivre. Me makambu na yo kozala malamu te kosimba te. Po yo o déshonorer baboti. Pesa na yo mbongo adime pa yozokeni. Pesa na ba offrande pa yozokende ya minene. Me mwana nzela oyo bomemi mama na bino yope bakomema yo ango. Ngai te ndenge Bible ezoloba. Ke vi na yo kozala malamu te. Siko mama ye wana komi na AVC. Bo sepela. Po sika wana bozwila ki epe. Lokola ezala ngo ya muke. Po sika la soko teka boka bolambongo. Do babotaka bino po boya ko nyokola bango na mokili. Bobota do mama wana ko abotaka bana te. Abotaka nde bandokio bazelaka kufa na ye. Nzambe. Pasi. Akumbi zemi. Asanzi. Azuba vertige. Nzambe na ngai. A changer biloko akolia. Tangu biloko yango wana ebele akolia yango te. Akomi kolia likasu. Namona mama moko na zemi. Zemi saiko mema ye na ruwa kadingi. Atie bonga. Zemi na yezo tinde na ebonga wana vandi. Atala ka soda moko azalaki wana roulage moko Charlot. Mouvement nyonso Charlot salaka yepe kaka bo. Kaka soki Charlot salibo yepe 1. Asalibo yepe 1. Nyonso wana mutu akokanisa kazwi liboma. Me libumu mwanu asana libumu mutu. Azo tungisa makambo ndenge wana. Ba mama mususu komona pasi wana eleki akufi na zemi po bato bazondima na bango te ke pasi wana eza ya solo pasi ya zemi. Zemi eza pasi.
mama mususu azali kozwa mabumu ya ngombe ya kopola po alia libumu ya ngombe wana tia yango na zolo boye azododa fufu na nini na biloko atia kaboye sola mabumu wana ya kopola ekotaka na nini na solo na ye wana nde siko akolia soki te azoyoka biloko nyonso se bandeko baexemple eza ebele siko mama oyo aniokwami na boye mama oyo asouffri boye mpo na zemi na yo ake kosouffrir na maternité ake kobota yo entre la vie et la mort aza liboso ya kufa na bomoi akokufa to akobika mais abiki quand même etango abiki bolingwa liboso ezali yo mwana ayoka te mwana nye mama ye wana butu moi bandeko mususu ka uti ko bota le libume bandiko swa lisusu eswa ka wana soki mwana ninga melale kuna libume bandiko swa pasi wana nyuso kanisela mama te soki tokomi na likamba ya kolatisa yo litaba te po bolataka mataba te bolataka mataba bolataka te sikonde bato bakoma na ba pampers bakamati soki ba pampers se bakusha mindele babimiseli biso balingi bake kobwaka mais oya tangu wana biso tozali kosukola basalite na bino na maboko etikali na manzaka mosusu azali kokota nango na monoko tato sukoli manzaka wana na kati wana tamsu mwa badeshi wana mike kota mais lelo oyo yo mona mama no eloko pamba okene kobwaka mama na yo musiko yo tike na quartier wana zalaki ata bosali mo eloko amuki ata botieli chambre moko na quartier wa zalaki eza mboka na ya meseni nango ko changer mutu mboka eza malamu te bandeko nanga bana nini kaka bopamelaka ba esprit wana soko moni ndeko na yo aninga banda likambo na moni kutu soki toteka kiloba au nom de Jésus esprit wana bima na kati ya libota na biso bien te mama bobwaka ye ndenge wana kende kosouffrir ndenge wana me mama kokufa bobomi ye tango ya kokufa boka kolela en tout cas soki nga naza mpenza mama yo moto pesa nga lisolo oyo soki naza na place na yo lena komona bandeko na baye kolela mama na bengani bango nyonso ke bakende na bango po ntina moko te eza kotiola bato nini makambo eza ebele bandeko bakolingo yo moto lisolo pardon ya boye yaka nango kaka tokolobela yango kaka ata soki totie ba émission mosusu na kati mais oya yo pe koya tokolobela yango kaka po makambo yango eza ebele lupango bateki ndako bateki mboka bateki c'est ça esprit nzambe azala na biso nyonso na mikolo ezoya tokosolola lisusu yo molandi ya émission oyo kabola pe émission ngana makambo like te eme esala bobo na yebaka nanga kutota yango te ngana lingaka soki olandi esali yo penza bien na motema otindeli pe baninga po baninga pe bayoka nzambe na biso azala na bino pe pambola bino tokutani na mokolo ezoya